On avait dit que bientôt c'est l'audience publique de l'homme qui kidnappe les enfants. Voilà les enfants kidnappés. Bientôt c'est l'audience publique. Pour en savoir plus. Voilà. Moto ya ndemde chelete mafuta sikizani ngabino na grande dame avec un grand G bande wa bolingo na cadre ka actualité ba pesa no basango nzama mona papa mbolela ngai bino. Les amis toza au courant mambo oleka na mboka na biso Congo to sali ba émission et sur ba enlèvement, sur ba séquestration, sur ba kidnap et lelo oyo l'état quand même a eu conscience bien que en tout cas ba dégâts za kaka bano bokomona ebele wana bomoni video na ebandeli bana wana bazalaki séquestré quelque part bazalaki kidnappé wale kolimbisa nde bomoni bakangi mutu to pe bato oyo baza à la base ya makambo oyo bao bazo koyibaka bakoenlevaka bango bandeko makambo ezopesa pasi makambo eza makambo ya mawa makambo oyo il faut conscientiser congolais nyonso soki personnellement naye kosala émission oyo ezaka mpona meka kolamusa conscience ya bato yana bato ebele le fait kane na poto etali ete parce que bana nga bazala na poto ozobosanake na Congo oza na famille ata soki ya yo bana to bana bandeko na yo na Congo wana baza victime ya makambo te mais non il faut pourtant wa cœur oyo ka souci oyo ka pasi parce que baza ba être humain bana oyo o bana droit ya vie mais bazoya ko abréger bango vie ka boye bandeko nanga toza au courant ya ba trafic ya ba organe ezosalema bako enlever bato bako boma bato mikolo na bana mike équipe agité na ba bébé ba mama ba tata basi mibali tosali pas mal ba émission et ba makambo ezo continuer et actuellement na TikTok ba benga nini ba motivation ba vidéo ya bolamu ki ezosalema mingi mpona ba makambo oyo nayebi te likanisi personnellement na nango eza même koloba na bato si fo basala ta marche mpona yango ozala malamu parce que bamakambo yango kolala kolamuka ezokosampire na ndenge moke te déjà pour votre information ebandi lelo te lelo tosala baémission oui mais eza bamakambo ebandi lelo te eza bamakambo ça date de très longtemps esali baannée bamakambo batrafic d'organe nayebaka eyindaka esala vraiment makelele makasi plus ou moins 3-4 ans passés non je crois 3 ans avant confinement oui na Afrique du Sud et il y a eu des Congolais au bazalaki na kati ya ba circuit oyo toyoka lisolo ya ndeko moko mobali tellement ça ezwaki mbongo ya bato bandeko tambola na mokili omona makambo ce monsieur avait livré sa femme mwasi na ye tellement ça ezwaki bambongo ya bato comme bazala batambola na bainstrument bapesa bango babiloko mpo so okutani na moto akoboma nini kosala asola na camarade na ye ke na ndako ekosaka kozozela ngai nga na koya retard ntango okota okuta madame sala opération nga na koya korejoindre après nga nayoka na telefone mayeleka na fone bakongolais s'il vous plaît ndeko wana asala eloko wana ntango akokei nini ebikisa ye mwana mwasi wana tellement bazali mobali ere aolala ekoki alembaki na ye fatigue comme ya camarade ya mobali pire ye azali na salo yebise papa nga nake nanga kolala yozela camarade moninga na yo ndeko mwasi wana ntango akoti abandi koprier pendant qu'elle faisait sa prière elle faisait la prière à haute voix et le monsieur qui est au salon abandi koyoka nta nzambe tala yango ta baoloba na bino il faut avoir Christ dans ta vie nzamba ko épargner wa kobundela yo bitumba oyo oza na idée te mwasi ayebaki ne mambo ezoleka te mais nzamba aza omniscient tala ndenge nzamba ke bundele bitumba cette dame priait à haute voix et camarade ya mobali wa koboma azali na salon azoka losambo mwasi wana
ndenge aosenga protection na ye aosenga protection ya mobali na ye oyo aza na nzela na komite aosenga protection ya mopaya oyo aye kotala bango. Vous pouvez imaginer, c'est comme ça esala mobali wana ebetisi ye motema ake abeti na porte ebisi mama pardon yaka abi na ye bombanga obiso nde soki na ye awa histoire vraie esalemi na Afrique du Sud. Soki na ye awa eza parce que na ye nde koboma yo tala fungolisaki mwasi afungola monoko. C'est comme ça que cette femme s'est échappée et le monsieur abimaki ake na ye. Les amis, bamakambo ebandi lelo te na bandaki koloba soki lelo oyo bato bakomi motive balobela yango eza parce que ezwi ampleur tellement ke ekomi kobangisa na Congo komata mutuka ya public ya donc mukeka mituka oyo ya leta transco wana nde mutu peut-être eza na danger te parce que eza mutuka leta chauffeur ya leta ndenge ezala kaka. Mais tout ce qui est privé là oyo baketch oyo bamoto trop dangereux na niveau moko. Donc soka bamolili ebandi mwa kokota wana bato bango bangala bango kotambola insécurité na niveau ya dégâts et bakomi koenlever bana bakomi kokidnapper bana bakomi koséquestrer bana. Na ba image moko faya na sela ngo pe émission et eleki na boma tata moko 68 ans bakangi ye na plus de 19 filles ba jeune fille pardon ba enfant na ba fillette donc bana de 7 à 16 ans. Vous pouvez imaginer bango nyonso de vierge asakani na bana batu abebisi bana batu bota niveau sorcellerie. Et c'est triste et regrettable. Et là ba image bomoni bauti ko kanga ndeko moko azali moko ya parmi batu bazoko enlever bana. Je crois na salara émission mikoleleki mwana ya muninga na amongo na Congo Kinshasa procès wana tellement ningisaki donc elekaki tina ba télévision na ba chaîne parce que ba parents mwana bazaki tellement molende malgré mwana ti lelo monana te vraiment et ba enleva mwana wana ba enleva elle dit depuis janvier année passée ti lelo mwana na monana te ba parents ne ti lelo balelaka. Donc bamakambo bandi lelo te zana bana ebele baporte disparu na Kinshasa na mawanzambe tala ba oyo bamonani bazwi bango e bakangi moto azosala bamakambo des gens pareil bakutu bato kotika libanda te po bana ebele babungi bana ebele bakufi bango ba responsable bato aboye amutu kuta kopese 3 ans te 5 ans te amutu boke condamné penza kuna à vie bopese prison à vie asala 20 ans na boloko asala 30 ans na boloko. Bandeko so na sala émission oyo premièrement c'est pour alerter conscientiser bandeko to soit conscience panza sango peut-être aux ala na poto mais tu as une famille na Congo solo na bandeko lo bana ba sala très attention parce que bato belé Afrique wana bazali motivé penza trop te na ba mambo ba réseaux sociaux tout ça déjà mboka mobimba lipa mutawe no defango siko $1 ya rocha megande jamais kutu jamais. Donc bato ebele baza sous-informé na makambo ebele biso bato apoto nde to informaka bango panza sango wana famille wana bandeko na Congo surtout bato nde to bana bamboka bato nde to bana balie bamilie rekile bayebi eloko te ebele baoza pe bavictime donc panza sango na Congo pesa sango loba na bayike bakeba bakotambola butu komata batransport biloko oyo taxi na bino wewa na bino na ketch na bino de tout ce qui est privé là faut faire très attention. Donc lingi ko utiliser transport public et mata transco ou encore babisa leta wana mais wewa wana taxi wana moins que ça une personne oyo yebi bien. Donc c'est compliqué. Na auto mona récemment na Facebook moi en balma zo beta solo un garçon s'échappaki. Donc déjà si fun nzambe eza pasi eza mawa et donc en fait à sauter à na mituko ba memaka bango parce que ba droga bango nde ba bande ko kene na bango wana na mutuka sotaki a sauter mibwaki et bato bazaki wana bamoni bazui bakene na hôpital quand même il a pu relater ce qui s'est passé makufa qui na hémorragie parce que sobe basi ba bande ko fungola ye libumu suki pe nini en fait c'est compliqué.
akufaki na hémorragie, mais quand même amekaki koexpliquer ce qui s'est passé. Et ndeko mwasi moko pe kaka na TikTok namoni ye pa beti lisolo azali na mwana na ye bautaki quelque part ezali na babutu bamati na ketch alobi ntango akoti ketch yango ezalaki filme ezalaki kutu ketch te ezalaki Mercedes me ya bamodele akala filme asengi bakitisa vitre o te mwa okitisa vitre eza tellement insistaki bameki kokitisa zwi atie loboko asapuye alobi ntango babandi kokende abwa kaka misu boye amoni marteau na kati na eloko mo forme epasola na poudre moko liboka ya poudre wana eza poudre te eza drogue motema ebandi kobeta ye me nzambe na mawa na ye na bolingo na ye basechapaki ndenge nini ntango bakomi kote moko fale bakita basengi bakitisa bango parceke ezalaka bongo so ekomi bokita bakokitisa bino te omekitisa kiti ekomi ya koswana discussion kitisa te bokita te me biso nde tomati tosengi tokita yo oloba tokita te na sansi nini do ekomaki kote moko boye chauffeur azalaki oblige à ralentir nayebi te so mpe ezali di ya trafic to nini. C'est comme ça la dame afungola portière amibwaka libanda na mwana na ye. Vous pouvez imaginer azali na mwa fillette na ye bazoki mene yamo basechapé na liwa tosalaki émission semaine passée ya tata oyo babetaki lisoko munduki na motu azokaki bomonaki yango e atikaki bajeune fille mosusu na kati ya mutuka esukila bana basi wana ndenge nini toyebi te. Donc vraiment insécurité eza ya kosakana te bana ya mike baza vraiment bainonsa bavulnérable botala bana bato eza mawa mingi eza pasi vraiment bandeko bo alerte bo panza sango eloko ya mibale oyo eza vraiment motuya oyo nasaleli émission oyo les amis na monde spirituel hasard ezalaka te bamaka mosusu bomonaka no coïncidence o nini non na monde des esprits ça n'existe pas. Na monde des esprits tout est programmé pour votre information et ana bato ebele c'est j'espère que bolandaki landaki ba message pas mal ba révélation ba prophétie epesamaki et ebimaki ba bisika différents. Moi personnellement nazwaki entendre ba 3 sources différents endroits que il faut resembler pona bana diable azo ciblé bana makasi en ces temps de la fin parce que Nzambe a déposé quelque chose de particulier de précieux na ba vie ya bana na pona bazala lobby et une bénédiction pour la nation et le diable voyant cela yango bomoni bato basambelaka bato batanga la Bible et vous vous souvenez il y a histoire ya Moïse abotami Satana amoni que non libérateur moko abimi et comme azalaki na précision te et exactitude te que mwana ngo eza o wapi atinda soki bana basi ba hébreu baboti bana mibali boboma bana wana boyebi limasolo wana bato batanga Bible boyebi makambo wana na période ya Moïse pardon ya Yesu bamage baya bamona étoile bayeba baya koadore mokonzi ta bakoti na ndako ya Hérode batuni Hérode o wapi mokonzi wa botami to ya koadore Hérode lebi mokonzi ngamu na mokonzi ni bino boluka epesa ye kanda atinda baboma babebe tu ya mibali de 0 à 3 ans bakimisa Yesu akima ngunda bakenda kobwaka ngunda na Égypte bato botanga Bible boyebi makambo et il faut koyeba ke la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bamaambo oyo esalema kala yango peka mutu ezongaka et na temps oyo tozali eza na ngolu moko eza particulier na bavie ya bana yango na koloba na bamama na bana bobondela mingi mpo na bana. Priez, demandez la protection de Dieu sur la vie de vos enfants. Demandez le sang de Jésus et battez là-bas bana na bino parce que mokili oyo bomona bamaambo eza tellement ebele ya mabe ebele ata peut-être ba réussir te ba parvenir te ko boma physiquement to ko enlever mais na ba classe bana bakokeli bana ebele bazoza initier na sorcellerie bana ebele bazala initier na occultisme bana ebele ba obebisa bango na bandenge ebele mususu akose retrouver libana na bakamarade ya mabe bakotia na kati ya monde ya makambo mabe ba circuit ya mabe ya koteka baputulu ya kosimba minduki ya kosimba bambeli vie ya mwana baby. Pourquoi Satan amonaki étoile amonaki eloko moko boye na vie ya mwana amonaki mwana oyo azali konzi ya famille mwana kobongisa famille mwana kobikisa bato ebele nde eloko penza ya motuya oyo nasaleli émission oyo na ninga na beta sete na sola na baboti
Faites très attention. Vraiment, il faut qu'on alerte Panza Sango, Beta Lisolo, partagez l'émission aussi, s'il vous plaît. Si vous avez émission ma finga ya polémique ya ambasalité ya la marée nana soki nani kuna ba ko finga na ba ya mama na yo bato ba ko tonde bato ba ko partager. Mais ma série, les gens n'ont jamais été motivés. Bandeko to bonde la mingi pona bana. To bonde la mingi pona bana et pas seulement nos enfants. Intercesseur a priaka pona batu misusu. Bonde la pona bana nyonso oyo actuellement Satan zo ciblé. O bazali na bakwa nyonso ya mokili. Il y a de ces enfants là basi babongisi bayiba. Et na tata moko libandi tonto moko boye aliangando avana na quartier moko songolo pakala basi bakotaki na cop oyo. Ta muso atalaka mwana ya cousin na yo yebi to ana poto. Ta muso atalaka mwana voisin na ye moko wana yebika mwana oyo mingi nde ba 17h abima kosakana. Ba parents neta muso bazala te bakenda ka église. Asi alingeli mwana batuboul. Tu as tout intérêt d'intercéder, de prier pour cet enfant. Ah oui. Il faut vraiment ko kebisa bandeko na molimo pe na nzoto. Tozala vraiment en état d'alerte, soyons prudents, veillons sur les enfants. Na bomoto pe na molimo ko sambela pona bana parce que Bible biso nzamba bateta zobata na pamba. C'est vos amis sur makasi et bana babimarato surveiller bango, mais est-ce qu'on contrôle les spirituels ou contrôler les spiritualités? Ah oui, il y a que Dieu qui peut contrôler. Yango, c'est important bandeko to sambela plus pona bana et surtout panza sango yaya ko bomba te lobela marambo oyo. C'est vraiment très important. Yamukyo tozaki nango pona lelo yango wana nzamba mona papa mbolela ngai bino et si session toza wana toyokaka conseil moi message ezali ko hésiter te komela biso. Moi c'est la grande dame mais so ezali mbano ya liboso ya kolanda biso en tout cas na osenga olekana ko s'abonner pe kotiela biso like na yo moi ko like vidéo esalaka bien makasi et osunga eza contribution monene na mosala tozosala to comme na biso na suka et na robosana te kopesa mbote na ba oyo ngai bat nyonso oyo bazolinga MDGD TV mafuta ya sika peut-être bakombola bino nyonso na koyeba te mais que Dieu vous bénisse, merci pour votre soutien et Namoni Ira Chomba depuis la France, ma grande sœur propre. Bah bonne chose, nous avons pas pour la famille Mobimba. Na bosani te Miraye ça à Londres. Miraye Mambo, bah bonne chose. Bandeko tout haut, bolanda MDGD TV de partout dans le monde entier. Na bosani te ya bijou depuis Limoges, Madame Pungi. Et batu tout au bolandara MDGD TV boza ebele vraiment so yoki komota en tout cas bolimbisi et nzamba mona elanga bino apambolela ngai bino banela Ker banela Chou et cuisine Yannick Madame VM et Maman Mundibu depuis Allemagne et nalingi bino mingi chic food na bosani yote bino tout obola na pe bo soutenaka Madame le Prince Rebecca surtout yo bende ya motema et en tout cas so yoki kombote ko tenir rigueur te prochainement na otanga bakombo et komaka na message mamanga obosani na ozongela mbala sima na prochaine mission moi libangi ozala te. Et c'était ça pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je salue les miens partout où vous êtes. Bijou et Belé. Nous avons mon papa Mbolela Bino. Nous avons sanité mon beauf. Dedans, Son Angela, le grand journaliste depuis Kinshasa. Yo bureau mon beauf. De bonnes choses à toi. Nous avons mon papa Mbolela Yo Batelela Ngayo. Quant à moi, mon Balasima. Merci, au revoir, bye. On avait dit que bientôt c'est l'audience publique de l'homme qui kidnappe les enfants. Voilà les enfants kidnappés. Bientôt c'est l'audience publique
pour en savoir plus. Voilà.